et opposition. Voilà, voilà. Tozui Ndeko, Abengi Biso Awa. Bonjour, papa. Bonjour. Allô, pasteur. Ouais, boni, papa. Ouais, ça va, moi bien, pasteur. Voilà. Commentaire Bon. Noezani na marche le kilelo. Est-ce que ozomona te que ndenge Félix Tshisekedi abandi ko bimisa ba muscle boye et risque que l'élection pe salami a gagné te a rochaka ba muscle lokola Joseph Kabila patikali na président. Bon, effectivement, bisognes tout le monde ba image ndeni ni makambo leki. Déjà, avant tout, je tiens à féliciter déjà les Congolais, surtout les Bimagi, pour qu'ils manifester. Vraiment, félicitations à eux. Mais c'est le problème que il faut les leaders vraiment communiquer encore mieux. Expliquer peuple bien-être. Toujours qu'on résister contre la dictature au Chilombo, pour mettre en place. Oui. Parce qu'apparemment, c'est comme si le la biche oiseau comprendre la raté. Banger oyo et ça mboka. Tu vois? Parce que comment est-ce que Mboka ou bien capitale il y a 15 millions d'habitants marche na ebikuté so bakoka kata moi 1000 personnes sogi ata moi 500 personnes na ebité so bakoka hein? Tu vois? Même so que ça dit que effectivement que il fallait pas mater la population. Mais il fallait pas dans un grand nombre pour que ça la contrepoids. Parce qu'à un certain moment, bah, image au moins dans la air, mon boy, bah, policier, tout va venir au Kima. Ma banque, tant que bah, de bête, ma policier, bah, de Kima mbang. Mais malheureusement, la population est acquis tellement mouquée, les policiers, ils ont encore pris le dessus. Si la population, tu vois. Alors, population, il faut comprendre que ma camus, ça pour la bien-être na bango, bah, dans la courante, bah, dans la maïté, nous allons pas. Je ne sais même pas s'ils arrivent à comprendre tout ça. Hein? Que ceux qui vont vendre parce que ils ne vont rien obtenir. Parce que tu l'as régime, ils ne feront pas de cadeaux. Vraiment. Vraiment. Il n'y a que la force du grand nombre qui peut faire basculer les choses. La force du grand nombre. Il y a un nombre qui peut faire basculer les choses. Tant que les Congolais vont se mobiliser, tant que les Congolais vont se mobiliser, pour que ça raconte pas, rien ne va marcher. Tu vois, tel le Sénégal, par exemple, le Sénégal, au comparé capital Dakar na Kinshasa. Hein, les Sénégalais sont moins nombreux que les Kinois na Kinshasa. Mais ceux qui vont manifestation dans le Sénégal, quand les Sénégalais vont bien. Alors que la vie mon coup tu as mieux que les Kanaba na vie où il y a des Congolais qui vivent dans carte Kinshasa. Hein? En tout cas. Baza ko manifester et ainsi de suite. Mais ba Congolais tant ba ko bensa ba na marche ba nini ba zo banga banga bango ba bata mi bata mini ba coin soki ndenge nini après tant makamu so silia le mato fala ba dole kana mutu kale ba do ba bima ba do yemba ba nzembu non hein il faut ba ya ba bima osoka liro kaka ya kubanga banga oyo kaka o misa bibi desa ba policier ba leki ba manifester na ebele on va rien obtenir hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bonjour papa, bonjour ndeko nanga bengi na Suisse. Allô? Allô maman, bonsoir na bino na Suisse kuna. Diminuez volume. Okay, papa. Diminuez volume à télévision pour mieux kate. Diminuez volume. C'est bon? Diminuez volume à télévision pour mieux kate. C'est bon, Siko? Alors, oui, loba tozo comment? Ah, ok. Bon, n'a pas na contribuer mouké na pesa moi idée na ngai par rapport à makambo et l'équilelo. Il y a liboso vraiment na part na ngai nazo ko remercier ba leader nyonso 4 ba OEP baza ko entourer bango pona na ndenge mabongisi ezalaki pona marche ya lelo pona ngai na kotala mwa musika nazomona ke marche oyo ezali réussite moko totale. Ok. Eza réussite moko totale par rapport à analyse na ngai. Parce que pona ngai marche oyo et faire tomber Chilombo na piège
et puis Gentini Ngobila a tombé dans le piège de la population où les Alaki représentés et organisés par les leaders. Ok. Oui. Donc, ça veut dire, dans la lutte, nous surtout sacrifice et zalaka. Et puis, il y a un monique, oh, et Salemi Lelo. Moi, je voulais un peu ici interpeller Bandekoni. Voilà. Maman la biso Suisse à Katani n'a évité pourquoi. Kubenga biso le susu. Et kozala très bien. Maman la Suisse à Katani. Ce qui a rappelé biso. En attendant, toujours qu'à n'est-ce pas, Matata Pogno, à Salaki déclaration, tant Wabimaki, n'a marche wana. Boyo Matata Pogno. Dictatorial aujourd'hui, c'est un régime dictatorial comme vous le voyez. Même à l'époque des présidents Kabila, on n'a jamais vu ça. Les gens ont marché, là on ne sait même plus marcher, alors que c'est une marche pacifique pour protester contre un processus électoral chaotique, contre la vie chère et contre l'oppression. L'oppression, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est inacceptable. Cette marche disait quoi exactement? La marche ici voulait justement protester contre un processus électoral chaotique qui prépare justement le président Tshisekedi à prendre le pouvoir de force. 2. La vie chère. Tout le monde sait aujourd'hui que les gens sont impayés. Il y a des gens qui ont 11 mois d'impayement de salaire. Les prix montent tous les jours. Les taux d'échange se déprécient chaque jour. On ne peut pas avoir un régime qui ne fait que s'enrichir et la population ne fait que s'appauvrir. On n'a jamais vu ça. C'est quoi les solutions que vous... Mais les solutions, il faut que ces régimes s'arrêtent. Il faut que le processus électoral soit revu et que le processus puisse conduire à l'élection des candidats qui sont aimés par la population. On est en train de préparer un processus pour élire des gens qui sont détestés par la population. Vous les voyez vous-même. Voilà. Merci. Voilà, wana zalaki Matata Pogno a salaki déclaration naie n'est-ce pas devant marcho basalaki lobby et plutôt lelo c'est-à-dire mama benga biso na Suisse to katiote au katani soki okoki ko rappeler lisusu biso et on a très bien to tikela yo maloba omeka koloba. Voilà un peu ce qui s'est passé à la marche de hier. Jean-Pierre Bemba, je vous disais, abimaki n'est-ce pas atindaki ba militaire baya ko bomba ba opposant lelo Moïse Katumbi selon le discrétion il y a une information to uti ko joie voiture ya Moïse Katumbi ba tiraki en 2 balles par l'armée dirigée par Jean-Pierre Bemba ba ebisaki bango ba bomba Moïse Katumbi lelo na marche lelo Jean-Pierre Bemba na travers Félix Tshisekedi na Peter Kazadi balobaki que cible na bango ezalaki na marche Moïse Katumbi falaki ba bomaye lelo en pleine capitale balobaki non c'était le désordre de la marche et to éviter qu'est-ce qui s'est passé on va faire des enquêtes et il y aura trop tard au moment où je vous parle garde moko ya Moïse Katumbi azali na choc azui choc à Masasi baza ko traiter to éviter ce qu'on s'en sortir en vie ou bien ekozala ndenge nini. Donc vous voyez un peu batutu biso to banga to ganga kawa tant to lobaka na bino ka awa que tu le voyais bien état de droite tant to ebisaka bino awa régime ya Félix eza régime ya ko supporter te tant to ebisaka bino awa régime ya Félix Tshisekedi esengeli ko lakisa bango dureté fermeté. Bato oh non, je Félix aza mwana mboka, Félix mwana mboka. Bomoni mwana mboka makamba sali lelo na kata capitale congolaise. Vous avez vu devant vous, oh soi-disant mwana mboka, de père et de mère. Et l'eau quoi sali lelo na kata capitale. Il y a des images qu'on ne peut pas vous montrer na YouTube par exemple na Facebook. Pour bakokata yango pour la sensibilité, il y a bato. Makila etangi lelo na capitale. Mwana Etienne Tshisekedi na kombo ya Félix atangisi makila ya ba congolais lelo na kata capitale congolaise et avant dina ye na cité Union africaine aza ko fêter soki anniversaire ya mama na ye nani mama Marthe lelo bango baza ko fêter anniversaire peuple congolais na balabala o ayaki ko manifester ba beti misusu ba balle à bout portant au nombre on nous dit presque 2 morts o ba kufi lelo. C'est étonnant. On ne pouvait jamais croire que l'UDPS, to bundi na bango, to lite na bango, kaka UDPS ndeko beta ba Congolais masasi. UDPS, non. Ezalata Kabila ko,
soki ezata kabila tokoki ko comprendre soki ezalaki ata musée wa yaki na minduki toko comprendre mais régime ya Félix Tshisekedi ebeti ba congolais masasi non le monde est en envers le monde est en envers alors bino bolobaka ke bo supporter Félix tozela ba commentaire na bino awa boya susu kolobaka Félix aza mwana mboka bo pesa ye maboko botala Félix Tshisekedi tangu ya azalaki opposant makamuri ni Félix Tshisekedi la banda koloba na ba policier na ba marche boy regardez Félix Tshisekedi et boyo kama kama banda koloba. Moi je viens de faire rien pour nous pour la bino, c'est vous. Vous imaginez président déjà moi zonga de nous na lingi na kondima nanga ba biloko kabila zo proposer na komi nanga premier ministre pour continuer au projet que ces gens là il m'appelle pour me dire même hier ils m'ont dit que ba pesa qui 30 000 yo lié n'importe quoi. Oui il m'appelle. Voilà, wana bozo ka Félix Tshisekedi Nenge n'importe quoi. Qui a fait sur 30 000 au lieu des combattants. Oui, ils m'ont dit que le jour même, les gars avaient dans ma chef. Ils m'ont dit la veille. Mais quelqu'un a été surpris. Ils m'ont dit que mon conducteur, pour porter la vie sur terre, ils m'ont dit de ne pas intervenir. Nous, on va venir avec des machettes. Kabouya et Kazadi, les Abraham, ils ont pris 80 000 $. Ils ont cité le nom. Ils ont cité le nom. Dozana bino bino tozobundela bino komba na biso ezali ya bino eza ya biso mokoaza wapona kosala moninga mabe Congo eza ya biso nyonso boza na droit bo vivre dignement na Congo. Mais vous savez après vous il y a des voyous, vous ne devez pas faire. Il y a des voyous. Moi j'ai parlé avec les gardes, avec ce garde, avec Mayumbo, je lui ai parlé que Mayumbo, j'ai passé chez papa, je lui ai dit que j'aimerais voir les gens qui sont ici. Parce que vous savez, les gens vous trompent. Vous dites par exemple le lieu de rassemblement, c'est quelque part. Mais pourquoi ils viennent se greffer à la résidence du président? Pourquoi? Mais c'est pour m'amener. Où est le match? Et puis c'est les leaders. Ils viennent, c'est pour qu'on marche ensemble vers... Mais vous avez votre base, c'est là où il y a des gens que vous ne maîtrisez pas. Les gens qui viennent avec des machettes. Moi je venais d'être là. Tant qu'ils ne sont pas agressifs, il y a un principe, je m'excuse madame est là. Vous avez les tchèles ici. Dans les tchèles que vous voyez ici, ils habitent où? Ils habitent en Bazar. Voilà. Bomoni interview à Félix Tshisekedi au moment zalaki na nuna biso tozo bake no mwana oyo mukona kokoma na pouvoir akosala biso bolam mwana oyo mukola oza na pouvoir ba congolais ba komona état de droit la marche pacifique et Robeta Massacité lelo le même Félix Tshisekedi a utilisé les policiers s'il vous plaît Félix Tshisekedi a utilisé les policiers bien armés peuple congolais ba beti Massassi comme vous n'avez pas l'idée ba beti Massassi batu bazoki ba image sensible eleki belé yabana mikie bazoki donc c'est grave peuple congolais c'est vraiment grave ici je vais vous montrer comment la force du progrès parti à IDPS basala qui marche protégé par Argentine Ngobila bota la bana ya force du progrès à IDPS marche basalaki bazalaki na ba machette na maboko na bango batambola kina ba machette un policier botala policier wana bozo mona ye botala na maboko na ye policier wana asimbi machette vous ne rêvez pas la policier na machette un policier s'il vous plaît un policier asimbi machette et na kati wana azako tambola na force du progrès ya UDPS bazalaki na ba machette lelo. Écoutez un peu la vidéo. Policier Lambelina accompagne la force du progrès à IDPS. Voilà, force du progrès à IDPS, peuple congolais. Comme Bouti Komona Yangoana, force du progrès à IDPS, Batumusus Bazoki Banini, Moeto Laksabino, ba image sensible, les alités pour na. Force du progrès, il y a UDPS, bomoni policier, na machette, policier congolais, na machette, yewana, policier wana, asimbi, machette, azotambola nango, mawatro bande konangai, komona,
makambu Félix Azako Sala nakati ya RDC. C'est regrettable. Les gens ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas quoi. Ce que Zala kita Kabila, oui, c'est vrai, que Kabila ebi démocratie, Kabila vanda na ville, Kabila boye boye. Bongo Félix oya vanda na ville. Oyo Félix Tshisekedi oyo tobundi na ye. Félix Tshisekedi oyo batu batamboli mokili mobimba. Oyo yo pona koloba keno IDPS côté na pouvoir. C'est le même IDPS qui utilise les choses pareilles contre la population congolaise. On a de larmes à yeux de voir des images que nous voyons ici. Et ça passe pas plus. IDPS, peuple congolais, IDPS, IDPS. Et ce qui a choqué beaucoup de Congolais dans son ensemble. Imanjo et Sali passe. À part Yandeko Mike Mukeba, il peine à l'Axibino Yango, parce que vous avez même que ça l'émission après marche wana, Mike Mukeba il va libérer qui est. Bon, mon akinde va matissa qui est na camion la police, va être libéré. Bon, bah outi que ça l'émission, bangona andeko Daniel Safou. Je crois que l'émission wana peut-être Robima lobby, bokoyo kamakambu bango ba lobby, na marche au Félix Tshisekedi makamba sali. Image choquant. Alors, na yambana no muto abengi biso awo. Allô? Allô? Oui, bonjour, papa. Bonsoir, Père Bissika Ozali. Nazan à Londres, Oza live. Toza en direct, Toza commenter. En tout cas, Marcho et Salami Lelo. Avec cette brutalité, Félix Tshisekedi Azola Kisake, Akoyi, ba mandat, ce qui est élection et Salami. Alors, ba opposa bako Salanini, to peuple congolais à Salanini, na oto tu comment na lelo. Pasteur Naoto Tikomona Lelo ezali catastrophe. On pouvait tous s'attendre sauf ça. Vraiment. Mawamingi naba policier ba comme simba ba machette et longo naba force de progrès. Donc solution ekoki kozala ezali obele moko. Okay. Mais solution anezanini. Lokola ya zoyo kaka ba arme. Bande konangai to rejoindre parce que Tshisekedi dans opposition azala ko solo na bato M23. Voilà. Donc les lopes biso eko pekisa biso te to solo na bato M23 pona ko kimisa Chilombo. Ah, bango ba bandi yango. Na biso to solo na bato M23 lokola bango bazana manduki. Tokoyokana, le reste viendra après. Mais il faut que Kimisa nano Chilombo. Parce que Chilombo modèle azo kendele. Papa, toko situkawa lisusu deuxième mandat. Vraiment. Parce que le soko tolongi était. Nandamba bato babimi talande ba panzi ba policier. Ba policier pe ba suka na ba zoba moko na monate. Mawatro, mawatro. Bazana bango koleka. Baza kotambwisa bamituka na bango bato ya mabomoto baza kotambola bato ya bataxi baza kosala bataxi bis bamosusu bazokenda koteka biloko bandeko na ngai me tozobunda mpo na mboka biso nyonso tozala ta 1 million na libanda yoke so tozalaki ata 1 million bakoki kosala makambo basali lelo jamais jamais. Donc eza pasi vraiment na motema nakomi yango na bacommentaire nakomi ngabi bandeko toyokana to rejoindre M23 solution eza te Chilombo soko tozweli manduki te tala ndenge naza tribaliste te mais lelo na police etondo bele baluba na baluba azosala ndenge nini azokamata bakombata nyonso oyo ya IDPS ya baluba nde bakomi ba SD. Okay. Bakomi kotambola elongo na ba gendarme na ba policier. Okay. O bazokanga bato ya mike eza ba combattant.
Donc, aza ko sacrifier tout un peuple. Mawa. Okokanisa zande kona nani combattant ya nana alati pe chemise ya pembe nzoka aza kosala na ba policier mutu ya IDPS. Mawa, vraiment, mawa. Mawa. Ndani na bango wana force du progrès basala na boloko na 10 wana. Bakanga batu bango moko. Bakanga batu. Alors, biso tozo tala kaka bo. Tozo tala kaka bo tokende élection. Élection modèle on a Tshisekedi. Papa o tozo kende jande catastrophe élection. Ako bako propagande to vanimie. Toko bima mwa muke mukolo moko mibale esili Tshisekedi atike na pouvoir. La seule solution lokola bazo ko kamanduki te. Na batu na yo wana baza ko profiter ko beta ko boma ba civil. To yoka na kaka na M23 to tambole longo parce que ye moko tanto azolo ba terroriste abaloki suso ba ko encadrer bango ba ko baza ba congolais donc position na eza pede polele te IDPS musana eza diabolisation voilà za makasi ne loko ba bengi diabolisation lokutele ki voilà alors to tambole bango na lokuta bango bazai ko sola na Kabila baboya ki mutu mususu asola na Kabila so solo na Kabila tala oteki mboka sola na Kabila boyena bobona me bango moko bazo sola na Kabila nyonso bazai ko sala na Kabila mutu mususu te mawa vraiment quand c'est bango c'est bon faut que ça bango te za mabe te baelo wana to timbeli yango merci na yeli mususu baza très sensible makamba ba Rwandais mais totiana no mai na vere papa modelo tozo kendele oui tozo kendande on dirait tozo kendana na royaume ya baluba vraiment en tout merci beaucoup merci tozo kendana OK pasteur c'est bon merci beaucoup na nga yango wana voilà ndeko ba fongola miso to rejoindre M23 to kimisa tilongo merci solution yango merci beaucoup merci beaucoup okay. Voilà, alors, Ndekomoga Bengi Bisso, Naebite Soga Bengi Bisso, à partir de Kinshasa, toujours rappelé, hein, Soga Koyamba Bisso, tout évité, à Bengi Bisso, on a moni 243, je ne sais pas si c'est à partir de Kinshasa, Soki Tokozoye, tout évité. Alors, Bande Konangai, n'est-ce pas, image yo, Bozako Mona, ezali, image, n'est-ce pas, image bozakomona eza image ya mwana un petit enfant soki botali brutalisation oyo basali ye pa ya ba policier lelo na ebité Félix Tshisekedi soki alali na ndaku na yeta bozomona mwana wana je ne sais pas soki aza na 12 ans soki aza na 13 ans soki aza na 14 ans mais la façon dont la police va brutaliser babeti mwana wana vous ne pouvez pas croire. Bande konanga itala ndenge bazako beta mwana wana. Ça c'est aujourd'hui Félix Tshisekedi régime ya IDPS ba policier ba yena mabaya bazako beta batuna mabaya. Donc il y avait des policiers bazalaki na ba tenue civile. Ba policiers musu bazaki na ba tenue civile misusu donc c'est-à-dire ils ont mélangé et l'armée et la police et les agents de la NER. Bangonde basali musala lelo na kati ya capitale Kinshasa. Tala ndenge bazako benda bana batu. Tala ndenge bazako benda mwana wana mukie par le militaire de Félix Tshisekedi. C'est regrettable mes frères. C'est vraiment regrettable. Bazaba papa ya bana. Batiki bana la bandaku. Mais tala ndenge bazako brutaliser mwana batu akufa tako kufa. Des policiers ont tenu. Ils ne respectent même pas le droit. C'est